Est-ce que théâtre footing a des financièrement n'a pas bien matériel? Non. Non, comment? Non, il faut t'aider. Ah bon? Kin awa. Regardez ça dans le pangoudé. Non. Ah, sérieux? Oui. Je dis Mon vrai. message. Je dis vrai, non. Non. Ah ouais. Et involontaire, mais non. Ils ont regret? Si. Si. Dans mon salon sali, n'a pas nos bémissi. Oui. N'a pas fort au fond. Oui, oui. Regret, n'a regret, non. Pour le lot, on a la fierté comme il y a des aussi. Toi, on a vu de loin, toi, on est vala, Shogun, le lot, il y a Kalabaye, tout ça, en tout cas, pas de bélo bémissi, hein, dans le groupe. Eh bien, la fierté, on a eu les lots, on a eu la rabat, on a évolué. Presque bangotu. C'est pour la tournée dans la on a le sombo, vie de loin, surtout vie de loin. Le sombo, ça a été un collègue. Un collègue, abîmé la vie. Je suis sûr que je avant. Abanda na minzoto. Na minzoto ari mambali. Puis ma suis sûr que je vais bien mbalo so. Ba benga mama mbalo so. Minzoto aki. Ah oui. Moi mbali. Ouais. Bunganda. Na mangwao. To kabwana public ba yebi ki to kabwana ba yebi makambi maka ba yebi ki to solo la gate. Oui. Mais sikoyo mwana mainde akoma ikofinga. Akoma ikokota trop ba vie privée. Donc il y a un moment où il y a un linga penate na zana ya contact. Mais tu sais qu'on a un autre poussant et tout collat. Mais na paré na Lukaye va coûter sa vie sur le nom bobisodé. Pas na coûter ne pas papi kanza na salon papi kanza. De yambana bah tu peux bailler na caméra bailler na portable pas no filmer. Jennifer Ipe, Bakizaki yo, papa ya ndenge nini yo, mwana kufi, bon, tout le monde aime Mawate, mais voilà peneza kinga te quoi. Oh, biso zana ngina poto, ezana mutu mususu mona ta musuli kameko boy, a la possibilité te. Ça comprend. C'est clair. Au moins ça la possibilité te. Na tchemu te masiko ta musuna ba connaissance, na bani. Abenga elongi akala. Passenga numéro, passenga nanyo, pesanga elombe. Bazui téléphone, pese elombe. Longa bi ya. Webi. De yoko yeba te mais oza mukolo, oza responsable. Mutu mususu likameke okoya, omona na tawana azani logote. Ngana osenga na yo za mutu na ngai. Na yebi ke kuna bo tamsubu makambe bendami. Tamsu makame benda mais or na yeba ki peki makame benda na yeba monta au solo là pas ce qui m'a makame benda ne donc mon frère pardon pena bien angeza ngate pour na minute na pena fauché na ne lokote abi mais biso mama Denise alobaki mutako kita na koro wana ezaka molai. Oh, l'herbe le but que on l'a ouais, cataphone. Au téléphone. C'est comme si on reconnaître l'autre. Reconnaître un matin, bon, Fanny Kaka. On a renforcé, on a forcé à rater. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. La bonne nouvelle c'est quitte appart, Pichou Kitenge appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec quitte appart, Pichou Kitenge appartement. Oh, Lingyo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous.
les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Banagin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Un nouveau décor, un nouveau départ avec un autre invité. Bonjour et bienvenue, c'est toujours Africa Info. Nous faisons tout ceci, bien sûr, pour vous accompagner et surtout pour vous rendre toujours heureux en train de suivre vos programmes sur cette chaîne Africa Info. C'est bel et bien l'émission Face à Franck. Alors, dans un nouveau décor avec le grand leader, celui qui a fait beaucoup de choses dans le théâtre populaire congolais. Donc, Vienga Dieu, c'est à Kinshasa. En séjour de quelques jours, alors il nous a fait plaisir et l'honneur de venir nous voir. Vienga Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Franck. Et ça plaisir qu'on y ait lelo. Danger. Surtout dans le décor à Sika. Vraiment, au inaugural. Donatella Ratalagana, l'émission. Mais au pénal, na moni pénal qui est na côté dans le but. Oh, à pas Franck, t'es oh t'es awa. On joue à décor à Sika. Vraiment. Merci. Et ça nous fait plaisir de honorer dans le décor. En tout cas, plaisir. Merci beaucoup. Alors, aux Anakin depuis quelques jours. Oui. Au côté de Kinshasa Ndengani. Kinshasa pena. Na habité sur les guerres rakiawa. Oh, na habité sur les guerres, na habité. Donc, mais sous na comprendre te. Nga na ko conduire te na kata kina na kokate. Au kokate. Na kokate. Ah bon? Oh non, na kokate. Et puis na mentalité na zo comprendre te, on dirait ma bé comme bien, bien comme ma bé. N'était bien comme ma bé te mais ma bé kake comme bien. Mais bien et ça na okaka bien bongo. Bongo tikala na position. Tikala na position nango. Mais ma bé est comme bien. Donc, on a comprendre et puis on dirait par raisonnement bon on a fini m'kilité. Oui. On dirait par raisonnement bateau, on dirait mais tout est quoi y en a kati. On dirait invité sur ça et ça sur une dernière donc je comprendre té. Donc vous so na bateau. Jouant to ki na nino na chaîne Mora TV ya. Awa na terrain wa. Toki na chaîne Mora TV na bimi boy bazolo bapena ki muta bimeli azolo baki so pesa $100 na kozwa te na lingi $100 te
mais pesanga mbongo. Oh. Olingi $100 te yo nani. Siko ya nini? Ofu pesanga mbongo. Yo nga just. Ngabi oui. Mais vous avez ça, pesanga mbongo. $100 na kozwa te. Oh. Dans la condition. $100 à kozwa te. Ya lingi siko montant nini? Bon na yebi te, alobaki pété na bibisaka mbongo. Si tu zaki pena ba franc, tu bimisi ba franc wana, moi li boke pena te remettre. Oui, akenam. Et puis baso bengana, mon cher boya to chapoa, to za la masse. Po edo makamango comme un poids. Ngabi oh. Tu bimisi pena ba larko to pesi. Akenam. Oh là là. Oh. Mais c'est pas fanatique na yo quand même. Mais pas fanatique maintenant on comprend de te, bon pas fanatique on va changer bizarreli. Kala bazaki bongote. Baza bongote. D'accord. Merci beaucoup. Biso yambi na kimia. Alors c'est vrai que oye pour na makambo ebele, to oye ba raison voyage na yo yeli awa. Ouais, na yaki précisément pour na bana lemba. Bana lemba a s'organiser na ndenge na bango basala masolo na bango basala plateforme na bango ya bana lemba. Alors ba créaki nini kermesse. Ba bengo festival moi na lemba. D'accord. Bon. Na kata festival moi na lemba wana bazwaki boule manager nanga poza moi na lemba pe mais to arane kuna na Londres. D'accord. Manager nanga zubul a solo na banga bengisi boboti nanga na ba statut na bino batini statut les ratangi statut arbi oh mais a vrai boule pe na boule na cadre ka ya boule nga na rappel na vie awa vie ngadios awa a pire vie nanga a moi na lemba abi est-ce que na o proposer bino te que na même vie ngadios to ya na ki d'accord pour na festival na festival abi oh vrai boule bango tu ba sepeli pas atie ba batterie marche pas foutu ba billet makamunyo surtout ya on to kitaki pe délégation ah ouais non mais ça les bana lemba bien ça les ba congolais nyonso bien parce que tout le monde ba image na ba réseaux sociaux etamboli ça vraiment bien malheureusement au côté pesa matanga awa actrice na yo moko Zizi auta kotika biso yambaki nouvelle wana ndenge nini ça n'a pas passé mais écoutez la kinga donc et ça là qui penane tika que ngana mona kyango avant ah bon oui voyage ngana bandaki Londres Maroc na ya Brazzaville d'accord comme ça on a traversé na comme na Maroc balobi vol à Brazzaville yate oh mais bozela na à partir de 2h ou 3h du matin vol moko ezali à France banda awa na Maroc na Casablanca ti Roissy Charles de Gaulle so comme na Roissy na 6h vol moko ezawana ezokene Brazzaville ngabi bon choya te to betaka tout pas to beti pena to quitter Roissy Roissy balobi non moi bo bimezate faut bozela mais vol à Brazzaville eza dans 3 jours waouh parce que tout ça n'est oh non pas biso yebi malo sala te boza pe na visa ya France te donc moi bobi malibande te faut tika lawa ba placer biso no hôtel ya Charles de Gaulle ouais ba placer biso no hôtel wana pendant 3 jours tu no hôtel wana ba bina biso ke lobby vol wana ya Brazzaville ya Lima ba ko déléguer mutu mo ya ko zwabino po bino bozana droit ko bimate pour tambola pe na kati aéroport bon to fan bisoti na restaurant na to bayi ba boki bani bo to kelala bo to zela vola ton to kelala na 5h du matin ngana lala ki na okansaneti ereliki surtout kuna boaki kwet na bimi nengwana ndenge nengwana kaka milibanda na bimi hôtel heureusement hôtel on a 4 pena ya bâtiment donc na bimi bona ba couloir wana na kemba na kela musabatu na ngai manager na beteli pour manager na juste affaire ni ngabi non mais biso to raté vol ou bien habiter tout ça 5h wana na ganga na boaka kwet na zonga déranger votre hôtel na déranger hôtel mobimba
na tongo tozi vol Brazzaville na komi acteur na biso moko azala pe na Brazzaville malewa na bengi bon nga naza déjà na Brazzaville abi vie nazo ekoma pa akomi place olaki na situé place akomi le na fandi ka bambala ma tuninga prise oyoka makama zizi ngabi zizi wapi o mondeke ngabi zana bato bapesanga na bière basengi boki na baye ngabi yo garder na lisolo ngo betelanga ponga na bako supporter zizi ya pendant na Londres ayi na hôpital yusuko na ebika bimaki yusuko solo bananga ke sona yoki lisolo zizi nga ebika ke adai le na tuni betelanga lisolo o zizi akufaki akufi zizi o zizi akufaki journée o akufaki lobby na 5 heures abi yemta na musaki na hotel oui nga total ni sikona manager lobi nanga do ndeka ko lobby donc yemta la musaki yo ngabi manager za bongo albi oui ba makamso ya bongo na ganga na sota oh là là na bimali banda le na yoki suba solo zizi na fani na bano boule ngabi zizi tia ke kaka mwana nazwa ye 10 ah ouais asali combien de temps na groupe Chic-Choc Loyenge à cause de la Chic-Choc a gobeta ba 40 et quelques wow ouais azomona aya mwana muke alors mwana muke paix à son âme alors bakanso matanga ndenge mozawa ozolandela ozokipeni ouais tozala kuna tozozela nde suite ya famille d'accord famille bapesa biso suite mais nga moyen na kota direct na makama famille yaki na mte po nga na olandela na programme nanga très bien mais soki makama ngo ekutaki nga ke yezi akufaki après nga kokoma nanga awa na kata kini wana peut-être nga zala kuna inclus kuna mais nga na yaki na ba programme nanga na ekuta lisolo wana awa dona sisa na programme nana très bien on a reçoit yango tostala soki ndeni tokosala mais est-il que biso peut wana matanga tutiango kaka na siège ok voilà tutiango na siège na biso matanga za wana mais tokosala pour délégation ya ali bamisu bazokende matete pa bazizi biso bamisu totikala nde na siège merci beaucoup paix à son âme je pense que tu vas accompagner Bino groupe Chic-Choc Loyenge Mobimba pendant cette période douloureuse bien sûr obima mboka na ba conditions biso toyebi en même temps vous avez un problème il y a santé il y a makasi ndé il fallait que nous ayons besoin na poto profiter de l'occasion wana to comment nous ko to yambi le en bonne santé vous a bien nini obane ko souffrir nango exactement parce que na sima na aba rimer bimaka ebele venga de so boke liembasu ale bambongo batu ya bangunda ya bangulu mambo belebele bimana sima awa alors batu mususu mite misuka ki bango baboke les mauvais sort azo mbasu d'ailleurs kalata ko kufa na ye kuna munga ngayibisa ki nini obane ko bela exactement nini pour ma solo biso betaka awe da mususu pour to ya no mala mususu mais munga apena en Angleterre kuna ba ibisinga pena ki za infection ouais une infection ya mbasu donc mbasu wana biso ba benga mbasu na kekuna na hôpital bazolo bananga infection ba pesinga traitement selon des bombes monel pas yumela qui évidé est-ce que les pembonga bato bango rien erreur bagaf salamaki ozomona biso za ba kombo to bato moi to chamwa bato minene oui lero za ozana staff ozana nini mutu musoko pesa mbongo ya pesa le ona mutu mususu pa l'équipe mususu yo kasi mbongo ekoma pa na ngame ekomi pa na ngate ekomi dette après pesa pe buzoba mais na kota prison oui on a kinto ouais na kota prison na bimi après na beli na coach hôpital papa na hôpital pe na umelaka ça presque 1 année et 3 mois ok l'air na bimi j'ai passeport nanga à Brazzaville na zongi na poto
Et na zongi poto na kepe na landeli ba soin boy kitoko. Na fanda spoti lelo. Na bato na bosuka ndenge ni. To solo la. Ba famille mususu bazaka na poto. Ozali ke batina ba lar na bango. Oui. Le na komi na terrain na solo le na bango. O to kwa ko rembourser ba mususu. Bamona ka ke na ndenge bela ki boye nga juste bon to solo ngo après. Ba après on etika na yo. Très bien. Alors, bato baza éclairé na point wana parce que là loko etikala comme bazon d'ombre. Ko yano na Kinshasa to yemona yo na activité moi malamu mingi yo ko na homme de vieillard. To mona ki ona bandeko ya Soneka. Bandeko belé ya Soneka y compris papa Bombenga to pesi mbote. Ya za pena parmi ba doyen ou batika na biso na culture mboka na biso. Est-ce que Soneka doit devoir quelque chose? Oui. Oui, Soneka va devoir nga mais dès tout ça quand on point non il y a contact nano ngana bango mais dans un comité qui n'a kota na mozindo que yo et comme on a cadre à liquidation non on a comité kota na mais toujours sur la bien même quand on connaît bien mais Soneka existait sur terre dit son na ba Soneka ndenge Soneka ali ils ont déjà liquidé non donc na biso Sokoda ngana za na Soneka na Sokoda oui ouais donc ndé na za boye na zololi na Soneka mais na sola suna na Sokoda mais Soneka na kindaki jour na na réunion l'herbe éclaircir biso ma solo ndenge zaleli ngapi na comprendre mais na ko landa te ke na landa ba côté kuna nde balobaki o ba obayalaki na régime les alaki liboso régime kuna ngana ko landa on kututé ngazola na ka les présents. Les présents. Ouais, les présents. Les présents, c'est tout. Ah ouais. Très bien. Toujours croiser les doigts qui vont retrouver Bato Anayo. Pour ça, Bato Rebelle, il faut pas devoir le coup. Oui. Ouais, sous terre à Soneka, ça fait combien de temps? Depuis. Quand on a Soneka Nani. As producteur, on a produit disque nanga. Ok. Pour on a vu disque na Minzoto. Minzoto ouais. Ouais. Pour premier disque nanga bimana Minzoto. So betika na YouTube, betika ngadia dia la prière. Au moins disque bimi. Et puis disque ya des bacha photo wana, et ça disque pena 33 tours. Waouh. Ouais, on est né. Ah, on est né, voilà. 33 tours, oui. Donc 88, 87, 88. 87, 88, na Minzoto. Bon, on a pu vous en bon déjà avant, la période où la période où on a Zwaka, juste avant voyage, on a vu ça en 96. On a Zwaka. Après, on n'a rien. Rien. Mais vous avez un bon on est belé, il faut récupérer. Mais oui, belé. Alors, Lélo, soki totala ngada dios tozalaka mpenza bana mike makasi babebe tozomona ndenge osala mosala awa elelo tomoni ndenge okoli kobanda minzoto wela ti osali shikshak loyenge yo moko mozalaki na bacompagnie no delite mangu au ndenge wana maître pai ozalaka mpe na nyam na mamba lesombo na misusu Mundweri Ntakala Janify Moselu Mosabu Commando Motote Nguma Lokito Commando Motote Commando Motote Nguma après Monsieur Ekimi, c'est pas grave. Question d'engagement que Naliwa ya maître pai. Marbo belé bimaka na kombona yo. Ngadi angadi aussi moteur mabe. D'ailleurs, yekuta na posa relater parce que na maître pai bazaki en bonne relation té. Raison pour laquelle na matanga ne omone ko toyate. Est-ce que le retour toujours occasion ko lelo to cause éclaircissement sur d'abord la relation que vous aviez tant yazaki na bomoyi et puis pourquoi vous assistez na obsèque na été.
makambo na oto loba c'était Mike lero to na ngaki kino kutia ondeni na lobi bato ebele mitu ekweya na kati bakinwa ekweya kata nzoto na kati ya mutu na kata mutu do biloko kati ya mutu ekweya ekweya na kata mutu ekweya na kati de pesa busoba d'accord donc bato ba régional susu malamu te ngai na mettre pai primo 1 to beti masola bana lemba ngape na mwana lemba so na koma kasavu weza grâce à Mangwao. D'accord. Donc grâce à Mangwao. Na loba on a bémission belé même na poto na loba na bémission. Grâce à Mangwao na koma na kasavu ke ba kontanga pena ki mwana kasavu. Ba lemba ba rego récupérer nga kasiko. Mwana kasavu. Shisho klonge eza ya kasavu. Donc Mangwao c'est un grand ami. Sera Mangwao, grâce à Sera Mangwao, maman na Soriba, moto nga akomisanga mwana kasavubu. Biso to yaka chaque tongo. Le to na minsoto mona, kuna ba futa biso te na minsoto. Mais biso surtout luka mwa ba pourboire na biso, na ndenge na biso. Po nga zaki déjà le nga na minsoto. Na yi déjà étoile moko boye. Étoile moko ba vie tout ba yeba ki déjà ke pechoyo lobi akozala boye ba danga pena ba loba yango ba ya pena sima na loboko pechoyo na miso bata mokili concert pechoyo wana ba journaliste tout ya presse écrite ba la ba vie fifi ba nani tout ba la ki wana na ba vie lukunku père Bifalo ba vie ni Kayumbi ba vie lutu mabangu ba tout ya la voix de Zaire ba la kia to répéter opérette et koyebana on a bien na brosse à parler danga mati na suka na danga mati beni micro pechoyo lobi lelo soki biso to sate ko za la pechoyo bon devant bateau quel témoignage voilà allo bango devant mon kili bambalo somo balaka wana ba Mangwao balaka ba Zoueze balaka na batu tout ba manga ba mafura bazalaka batakinga balaka allo bango devant mon kili et puis ngana ki pena pire petit ba songa na kota minzoto eza pona badanga OK ouais ba vie na nga ba ya ko vie Rossignol ayaki ayo tikanga pa badanga bi petit na bino petit na nga na ipsaka bino yeyo bon encadré na komi pire petit na bango na cabaret petit ke soma de so shimbo kene na porte na numéro tel na Nyanza numéro kingani tunaka ya Marie José lobana na ozelam nake bengi na ba momi na bango kufana na ba momi na bango na ba stand by tozela ka bango nengwana ale ba bando memanga pe ba production na bango d'accord pour ba production na bango ya ki privé za ki en dehors ya minzoto so da ke ba production na bango na zo tala na zo capter kaka ba histoire ba sala malgré on se ka mena au capter papa et comme siko petit giclo yo kaka totinda ko ma somba boye ma kene somba boye yo kene na kwa kuna sombelanga boye kene zelanga na mompa momi wana loba na momi wana ya yo pe fo bano sala avienga problème ya te jour bazo loba nga jour wana bazo yamba shiro azaiko jour azo kota zaiko azo kota minzoto wera ayiko sala test jour nga pena balobi na nga bongo babisi phrase ke tolembi ko ede yo pe fo bano sala abivi nga problème ya te pana bandi ba shiro mamatina shiro ayo sala test ba mati shiro abandi ko beta telema beta kitoko badanga ba matina na podium babando bina bango 3 wow dans que belé na bateli kinsala biso tout belé monde na ba fanatique ba ya hotela minzoto tuzotala papa babini l'air bakati siko bango soki bazobina so ava bakataka mutasuka binaka danga
moto asuka bini danga lere kaka bakati kaka ba yoka danga Petit Giclo tourna yo yaka matawa yo kaka toza kaka tindaka yo pe fo mata sala test lelo zo sala test ngabi na miso batu nyonso wana devant mokili wow donc na eri préparé te sala test matawa ngape na mati de nature boye na lemba bayebaki nga pe grand danseur ngana bien bon bavion na okamsa ba chorégraphie na bango basalaka tu nga naza nango papa na baniko bina papa oh siko batu tu bazokama ke joyo nzoka yaka na yeboye nzoka ayebo bina na banu bina ba public bana maboko pa siko pona mata tediki nsala mutala kisenga la abi Giclo soko mati mbongo yango lera tsikabu nabi nazwi courage na mati na bini na olanda kaka passage ya Drumer soka betika passage moindre passage na changer danse na komo bina lokola danga papa passage na komo bina lokola bulangando passage na komo bina lokola morumba passage bana vide nena s'incliner kaka boye maboko na kezwa la lias pas te dire ça la nation ba meminga oh sikoyo ba danga lobi omoni zoka tozala kana yo yebi no boulot artiste ozano artiste à partir à lelo au comme artiste ngape na ndimi tufandi wana tubanomela ba wanobetanga ba boko ba nini to bazo sepela nanga ba kainga pa lobi nango tozi voyage ya Chikapa voyage yango tokenda boye tosala 2 ans non oui voyage ya Chikapa donc tokende wana po tozonga kini eki ba problème tobebana na producteur tokangi siko instrument na ndenge kaka esprit kaka ke malgré oza moto mboka tokangi instrument tokosele bamakambo mpa bacommissaire mpa tokosele bamakambo a Petit Giclo pe ozalaki no nga nazalaki bon loba makambo na lobi makambo lokuta liso encore nga do nakoseli makambo nakosele makambo na makambo vo alobaki ya buzoba ya un père oh yo lobaki makambo ngai ngabi yo wapi kozalaka instrument na ye oh tokanga instrument tokena ngo mbujimai tokebeta na balwa mwela banini mwene ditu tukoti kananga tokeba Louisa balwambo tiba pemene Angola na bakasai occidental l'air to zongi to bimbakine boy 2 ans oui siko nzoka ne voyage wana ne expérience à danger pour nous donc siko komaki mwana tofandi soki Murumba beli Petit Giclo est-ce que ko sala pièce to sala kawana mo sketch to sala ka mais on a place à Murumba ngabi vie problème yate lena ko banda na sala ngo mieux ko leka Murumba dona sali sikoyo donc na inspiration nanga oya bangote yanga ba vie na sikoyo binzoto mobimba o mona o miracle balobi no Petro za génie ba vi Petro za génie mais il balobi na copier kaka da Murumba mais asali su mususu abakisi kutunde ingrédients la carte donc grave tu vas comprendre que non un génie papa to komi na kikwiti boye danga beli tala cerveau le kora danga abeli Petit Giclo ko sa ngana osala oh dans le bango kutu Petit Giclo na ko sala ngo pesa ngana osala balbenye ba vie Murumba ba yena bulangando Petit Giclo est-ce que ko sauver biso peno sala na vie bo bangate na kota na baby sa yango na beta yango koleka donc makamudanga sala peza mususu ngana ye na innovation ah ouais lena beti boy balobi Petro yo non Petro non to komikini apesi rapport pa te dikinsala koto yo minzoto yalaki awa ekena ipoto
ezongi père bifola décidé minzoto wana elongwaki wana bazonga pe bafundi bango bakina tribunal père bifola gagné balobi fo bozonga bazongi lero bazongi bo bapesi babandi ba répétition bapesi rapport pa père bifalo père bifalo petit moko totiki kuna ba oyo tu baza oyo eloko te wana déjà baza na bakabamba bamangao bambali osombo wambali osombo joue rôle mwa mobali moi c'était mobali bambali osombo bamangao bazwezwe banini balobi peti wana za danger ya danger badanga baye pa père omoni bato tu baojoue awa eloko te peti wana peti na biso wana azalaka mpe awa azalaka awa aza kuna aza kuna aya baye kosinyalenga wana sikoyo wana oza moto ya mpiaka mare akóma na makala boza na rien obetaka ka batour obetaka boye ke makala obeti boye ozongi oye cabaret oye faubourg répétition nande tokena voyage wana tozongi oye omoni mare donc soki ozwi mwa mbangu pa mare mata nini bapeti badame donc rien et rien napesa kutu mare mbongo ateli kinsala pesi ya banoteka mwa bathomson banini abandi kaka boye koma eza ne innocente na makambo abandi kaka boye akwemba na moko ngapi o problème etikaleka na mutu na ngoyo namoni pena balambi te donc amere akweyaki bon ça va père bifalo lere wana na bekar wana nyonso tu moto ayaka na pale na biso soit disant zwaka pale asalaka vie fundu oui je me rappelle encore vie fundu ayokaka kaka beko mwasi na ayokaka beko kaka na quartier giclo yango nani kasi bakolo ndako ti Jean-Claude po komone aza célèbre boye likam nini ote ndenge na ye kaka bato tu balingaka ye toza na besoin tomona ye pa baluki nga mpe na ye na pale towana si tolongwa wana baluki nga bakolo pale babeluki nga na ye na pale siko problème ne yaka nini ngabi te na problème te bon siko mama na bino akoma na makala kuna pa nani ngabi pa koko na biso bon bo baleki na ngabi bacheke katana donc bazaka pa mare bon siko bozaka ndenge nini ngabi soki nazwi moins 1 nakena otikela bango ayi problème ya te ti loboko na poche apibisi apesi nga lara namona zwi lara yango femme nekuta alobi oyo opesi ye loba soki opesa ye mbongo ye aluka se debriaka na ye atuluka eloko ya koteka obi apesa mama na ye mama na banoteka bon tokotala yango na fin de mois otanganga biwi natanga osantiki wapi nga na institut d'éducation physique na limete na ntinwene nasala peda boye na expliqué boye nango badossier na ye nango ngabi diplôme de tête kaka na ye nango napesi e problème ya te bongo ya na limete na compagnie moko boye Vicaire Cargo pa nake na compagnie yango pa nake boye embauché nga nakoma osala oyina gicle mpe achange na quartier nakomi na paye ceinture ya sika mwa montre mwa ceinture etoko oyeba ceinture etoko bakozala boye epuis banda kozala kaka motu soki asisi classe sika soki kaka bani mosala basombaka ceinture etoko ekotaka boye nasomba ceinture etoko chemise mwa Pierre Cardin mwa montre nakomi mpena mutu ko donc naomonana mpena mwa mutu naomona mpena siko bandeko na biso mosusu bakoma oya olukanga wana d'accord mais nadamaka wana te na pale wana so natali pale bachange couleur te
namona ka père défunt père namona ndetulaki na mère souci moi nazolela nakokodame ta petit eza te nakimi sikoyo kote oyo minzoto père bifalwa na besoin na ngai yo bamelo mosala na limete nga na bana mosala na limete na vicaire cargo sikoyo mère nayaka so nazwi mwa fin de mois nake na ravitaye bamère donc bazomona mpena namema provision ko ntina makala papa nakomi mais provision ya bango mais nga moko provision na nga eza nguba na poche nalipa na poche nguba koto nadamaka papa nayembaka nzembo nayemba nzembo nayemba yo nzambe yoka yanga lelo losambo priere papa na nzembo akeo lisumu nini tosala na mokili yonse papa akotika biso bomwana boye ya solo nzambe otali satana longola moto na mokili nayebi baloba na mokili mwana akundaka papa ya biso ntango ekokaki te o papa kei yo mawa nalela naningako bomwana nawe nanga obotika jiklo mwanango alelango papa obotika mbala na banotanga baleki nanga wanzi mwana yanga donc c'est quoi eyeka boye na bana koyemba ngo d'accord nde nazolia nguba nalipa mpona ketala mare naoyemba ngo nzela nzina nakota mopulu nalemba nakoti mopulu mais composition ngo eleki ndeni kaka boye na makanisi tout ça pasi nzela nalelaka naolela père naolela bapasi naotala bapetit tout moto aotanga aza sute naolela naokende nazoloba nazolela nazoloba naolela nazo aleboule ye nzembo bandoya. Je suis docteur Pichou Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Oui, chérie. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? C'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokolo c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. ti nakena pa mère naexplike mère non père bifalo abenga suna zonga na minzoto abi sikoyo biso tosala ndeni ngapi bon ça va na yebisi noko na biso non oncle alobi oyebi ke wana eza pena dossier moko boye fo tofanda pena tosolola famille mobimba Jean-Claude yo pena moto ozoyede bato awa sikoyo olingi ozonga no su chômeur sikoyo bongo sikoyo baleki na nabi noko natiaka motu on ne sait jamais natia motu nabondeli mare naexplike mare ti nabondela pena mare alobi bon banzela mosusu ezalaka boye mona mpe yango mte bisala solo nzoka aloba vérité pa okimi mosala nakimi ko nake kabare po art ya mystique nake kabare boye pa fandi ermo nazobude ermo so na fa na rêver neti kaka nakima mais so nakimi na umeli pe déjà siko so nakimi lelo nazongi kuna pe ya balongolinga master nanga mona tika kuna na bulo so na bimele kuna nene jiklo yo tiki bulo atala salaire bana kozwa boye babakisa biso so emata atala ekoma bwenga natana boulevard Lumumba
Puis ça y a une deuxième rue limite. Tel boulevard le monde bangal. Ah, la BBC vu bon, la BTV na massas. Oh. Na ke parler. Na ke pas mère, na fani ti na raisonner ngabité. Na continuer. Na bando continuer so na ye bilenge bando kotat. So na zo jouer tout ça la sketch. So na jouer ba vie mususu ba la ki wana. Mona ba so ba talinde na jouer. So to bimi li bana ba ye bisanga petit. Oui que yo o leki no même zoezo. Iba le wana tête d'affiche zoezo. O leki no même zoezo. Donc so forcer do yo za la kumbela masolo toi. Abia solo abi. Ah. Tozo ebisa batuni. Di yakana. Tama amna yebisa petro so ndimate. Tele ba bakaka bon yo ndimangote. Yo danger. Allez na yo ki danger. Ba no motiver aussi. Et ba no motiver ngana comment on mi pesa. Ti nzoko na ba no fungwa mana. So fungwa mana ba no fo. Na fungwa mi danger. Pas na mona bo présidence. To ke pas Mobutu. To ko pas Mobutu boy. Pas to jouer kaka boy. Pas ngana ke laver. Lena ke laver na douche na ba douche wana. Na mona ka ba bota ba soda na se. Oh. Bota ba soda fe. Nana alia. Ba mo konziza ngai. Yo nani ngadi adia. Si ça va sokola, oyana ndako papa. Na siso sokola. Na pangosi pa na lati na ke na pale. Na kota buatu tu ba fandi. Président va kusela kanga. Et là, na koti bwana afandi abizwa place na afandi na pe na afandi. Na mona ba takinga, vieux takinga que je salue en passant, vieux taclé. Merci à toi. Na obo sala. Vieux takinga lo bikaka. Kasi ye dipon ba na retourna dipon ye. Abiye yo. Oyo wana simei bros wana ye. Oh, ye yo, ye. Bon, mais ce n'est pas possible. Mais yo osara ni na vie. Ngam à part classe minzo to mbaramo. En autant à m'expliquer. Ah mais c'est terrible. Mais il faut forcer. Il faut forcer comme appelle le quoi badanga. Ah oui papa non forcer. Pas tout solo to bimi 5h du matin. Et comme une abolete, on a tout l'été. Dès ma cuisine a bien ma cuisine pour préparer les bangons à véranda wana botier la bango table botier bango de damas botier table damas hier nga banana telemaki na lo baria na otala kaka na otala ba damas boule na otali la on a marqué pena kena kanga ba tekwe na kanga on a bloqué oyo bango na makala c'est mal à côté de G. Non, mais on a ma cala. Ah, madame, sur le bic, il y aura un problème. Non, tu n'as pas, papa. Non, grave. Non, pas le cas, au bout. Eh. Yo, baninga mazo melate. Nani ati kaka. Ngabi papa nga awa guna ngayate. Ah. Guna yezate awa na monga lema ngabi we. Guna ngayate. Banana frana ke na mona yezate. Ba vie mutakinga ba ko motela nga misuma be. Pichu ako baby sa pichu yo ako baby sa. Pichu atika bilobela na yatika. Ni rosina lo bagi tome ma pichu te fatika la. Elle y a beaucoup de kota bon ni comme tome melia. Ah, pichu ako baby sa pichu. Nzoka ba bombe. Bazo bateke bombe ye wana. Mobuta bengi. Eh Bobby. Tuna mwana azon melate point. Papa yo melate point ngabi mama awa guna ngezate. Na ipsa ya papa. Guna ngeyata. Guna yezate. Yo kape. Yo melani ngabi polar. Polar nini wa mobile tuni. Polar nini ngabi. Kazi oyo place vie le mumba bana kusala. Ba na polar. Mobutu aseka na niveau moko na komi pire petit na
Comment on fait petit naïf? Oh. Oh. Quand on a plongé dans la mbête au bout. Ah bon? Ben oui. Tout n'a pas le son. Banini tout. Que na boadolite. Ba bo visiter ndako Mobutu. Oya tika. Oya kawelete mais oya tika. Et comment le roi a misé ba tasse place tika là. Mbetu nini badra. Soki loko mo babouche zawana. Et tika la bongo. Ba tu vas visiter. Ba la sibiso chambre. O mbetu Mobutu yango ngai plonge. Mbetu. Soda sibi mutu. Mwana oyo yo luka makamu ngavite vie yo mto la sabiso yo mto lobina biso mbetu on a plongé ah papa akepese na rapport non tant on se croit même polar tant on peut polar ba yela que polar te ngamona moni pena ke e bano pesa désordre na ba idée na ba imera ba vie fu banga petit ba vie tout ba fâché tout ba comment murmurer ba comment loba na se ba msu ba bendani ba kan salami ngapi na tiki na zuna nga n'importe quel bok na ba nomela na nga ti presa pa ba no kanga kaka bloko to di yo ko mema nini ukwapi o mema nini na ndako kabi na ebite zo ataba saucisson zo ni pa na moni ye moko azo soate pa tina sachet papa akangi wapi saki no saki na wana ye moko ya fungo le saki wana ni Mobutu d'accord a côté le logo no o mema na ndako tina kat kanga kangi pa kandi ngona biso tout le to fidèle d'ame to kotina pale abi bon bino bana mibali na pesi bino des abakos à chacun. On a Viana, des abakos à chacun, mais deux paires à chaussures, on a maison Tonis. On a une maison, maison Tonis na Viana. Bon, bino bana basi na pesi bino bo kele la pa mama na bino. Ba fitu, ba isa tu ba ke ba fande li ma bobila. Mama biso. Bon, ngana pesi bana na ngai 5 pièces hollandais, 5 pièces hollandais. Les rois hollandais m'ont voulu appliquer ça côté suspect. Mais il y a plus de 5 pièces hollandais à chacun, à chacune. On a deux paires à chaussures. Le petit bangienda ma bé. Bazouane on a basté là, il comme concurrence na biso bana mibali na bango. Na katanda après calme va vite kinga tout va plus. Biso tout calme. Mais vous avez un instrument, on a un instrument. Vous prenez 3 personnes, 2 personnes, au bago qui n'est pas tout, vous prenez une marque instrument, bino bolingi, comme ça, bayana. Bino tout ça la vote. Vote bandi wana tata, to poni takinga, na vie moko vieux trompettiste moko babeta trompette. Vieux honoré. Pas poni takinga na honoré, bakangi bomba photo, ana kaka papa, basadi mama solo, papa. L'eau va y aller, il faut avoir droit d'émission, papa, mati, avec Mikil. Avec Kuna va humilité, va bêter qu'à 3 mois, 6 mois. Eh ben 6 mois. 6 mois, ils ont humilité. Bah humilité. 6 mois. Pas bazonga boy. Eh, vieux honoré, aba faire un avenir sur kilos, na barumo. Baba on foutait la na mère na na petite sœur na. Asombi le pango. Et là. Bato bazwa kilara ngai comme na kama mobulu ngabi na balusi yango ngabi te bon instrument tout c'est la son instrument koya c'est la taking a somi na ngiri 3 quarts vie honoré 2 quarts de Peugeot 504 de Peugeot taking a Fiat na 504 je crois 2 quarts, 3 quarts. Na parcelle na ngiri. Vie honoré parcelle kakawana ya bango, place ba ofute la payant. C'est que tout c'est là instrument yate. Instrument yate. Nzambala la raté, je me suis fait na kabo. Oh présidence le sous. To ke beta na présidence. Na bango na kati. Na biso tout. Tokebeta na bango na bato bakena ipoto oto zela instrument tokebeta na
tozwa instrument ya fano toke beta tobeti ekomi tour na biso toyembi na minzo bete balobi no trio bino trio mangamba bino bomeka koyemba nzembo na bino leto banoyemba boye Mobutu abimi na palais azotala na bajardin lera akomi na katikati ya teleme apikle na kane na ye azotala na toki na motu azotala biso nde toyemba lera ekomi yera danse nde tobeta chorégraphie na biso wana nga na roule mbala moko ti liboso na ye na ye liboso na ye papa oyebaka instrument opesaka biso na ndako nini oyebaka kolo tozalaka na ndako opesaka biso instrument te oui di lelo na oh di bobi yaka yokamaka mwana olo papa nini ngabi instrument papa pesa biso na ndako wana kuna miziki ezobeta kaka ezobeta wana nsima wana balosumbu baobina na mangbao nga liboso ya Mobutu nazo expliquer bango clair bavie kuna bamisu batiki bamikro bamisu batiki bakitare bake na nsima instrument baofashe pecho oyo bilobelaka na ye pecho akoloba nini kuna akeloba nini pecho akobebisela biso mamaka mbala suka pecho faza suspende pecho faza suspende wana bayebi te eloko nini nga solo balere esili kaka lere kaka na silisi na Mobutu nazongi naka malembe nalekaka na nsima ba yo yakawa yobakamneozokeloba kuna papa président nautoyebisa ye papa nsima opesa biso banda kala ti lelo na toswa te akamwe yango mone banjimbi bakomokima bambangu bakokima bambangu abengi pena banjimbi abengi colonel Dondo njimbi abi banoyo lobi na kodécorer ba artiste na palais du peuple bato mosusu te bakobeta bano bango mutu bakobeta oke jazz ekobeta te bango fo babeta alors fo babeta na instrument nga nasombelaki bango d'accord bambangwe ngalabi sanga na Mobutu naki Mobutu aki makasi donc bambangu donc ozomona bajimbi mpe na libumu azokima bambangu na baboti na banini lobi nango toyena nina pa tomona mpena bamisie babandoya vie tabule ya ye rakoti apesika mbote biso mpe lwambo aye tomona bamisie ya shock star baye banini vie voloko baye donc ozomona osentir mpena ke manifestation elingo banda toana instrument te toana eloko te siko bavie baloba discussion ezalaki na siège bavie mosusu baoloba non toluwe kaka tosalaka nde tokendaki oyo Petit Ngadiala alobaki devant président toluwaki instrument fano mais oyo mpe toluwe kaka toya tobeta mpo tozwa lar mpo so totiki boye ekolo bamosusu rien tokende boye sa instrument mpo torevese bango toya mpe bongo tofanda tozozela instrument tokuna na se na esplanade ya palais du peuple biso ozalaki na salle moko bote obeta na se kuna toya na bafenetre totala boye président ye totala boye bafille na baputa totala bakesi moko boye instrument ye instrument monana eya emata batie instrument wana tozobuka ngo topanza bakesi lwambo atelemi azotala biso bavie na biso bazobanga lwambo mabe balobi waya kozikisa yango otika kaka tokende nango pale akozikisa yango te batie instrument wana tozopanza na bakesi wana tozopanza bafurumi bazobimba tolanda bampuku na kati ya sale puku omona mpe bamisite kuna pecho asaventire pecho ngabi te puku donc puku eza to puku na nsima balwambo banani puku vie pena
siko bavie mosusu bazoseka na yo wana aza nani ote petu ya minzoto te oyo azokanga puku azokimisa biso boye donc baye koyebisa sikoyo vie lwambo kasi petu asalaka na biso ya minzoto oyo na badanga babi te oyo ngadiadia wana mandefu wana ngadiadia gopesanga na petu ya wana zala nano awa azwi kiti apesinga na fandi peme na lwambo problème na bino ya ndenge na bino instrument na ya biso eya marke nini nga tiribo wana na kini mobima moto alaki na instrument marke na biso lwambo tiribo ye moko moto alaki na ayoka biso mpe tozwi tiribo busi onde non toyaki pa président moto apesa biso ah bon tiribo mpe nanga bi tiribo le bondo tande instrument bo amoni mpe na tiribo ta le boka bo instrument siko toyebi koinstalle te tozwi ka son kaka bakitare sebene na sebene banda fete bandaki ti esile na bapokwa banda tongo sebene na sebene de wana sikoyo befo nga na beta befort nga na sala mpe na minzoto donc ayaki nanga déjà étoile moko boye donc nazalaka nanga déjà. Alors, tozonga na question. Ndenge oloba ki batu, ndenge oloba na kini batu mito ekota na kati. Sur relation de baloba ki na yo na ndeko na yo. Parce que question na ndemto même si ma selon ce bimio yo. Ouais. Pour ça qui pire yo. Oya kasavu bu grâce na ye. Ouais. Chic le yenge botam na kasavu grâce na ye makambo so wana. Mais après il y a kofi na 2020 je me pense. Ouais. Tout le monde a batu baloba. To kabwana na ba. Bana suko so la tête en boka bonaki. To pesa na bambote nga na mangwao to kabwana public bayebi ke to kabwana bayebi makambo ebi maka bayebi ke to solo la gate nsi to solo la pa Chabani na biro Chabani record ouais ça benga biso mbale bengi mangwao mutali boso nga benga après nga na bika cop mo boy na yeka na kota na biro boy mangwao afandi oh là ndeni na pesi mbote a bien then oya atuningo oya wanga bien na ye pa Chabani benga Chabani pa ya fandi abi oh ndeni ni bino abi bien vrai babi ke na boule moko pena ke na betsa bino ko betisa biso to salini to fingina ko betsa biso ote no betsa bino ndule ou bien eloko mo spectacle bino de ngabite banda na ye so vide na ye après ozonga o problème ya te meto sura na ye ngape na bimimbara moko na tiki na kati ti na ke na ndenge pe tukabwana ndenge wana kaka bon biso to voyage mais sikoyo mwana mai nde akomaki kofinga akomaki kokota trop ba vie privée. D'accord. Donc yango wana omona ye mpena ke na baolinga mpena te nazala na ye na contact mais ti suka nango topusani tokola ti nake na Paris naluka ye bakutisa biso mpena bo biso de mpa nakutani pa Papi Kanza na salon Papi Kanza toyambana bato mpe baye na bakamera baye na baportable mpa bando filme otuna na bino mibale eloko nini ebetaka bino oyo moninga beta esala ye bapasi ye va otanga atangi yayenga mpe natangi yayenga bino neloko bakoswa ngai babiloko bakobetaka wana kini etelemi nyawa ale chicle wana ye mpe alobi atangi yanga kutu soki ezaki nini bon pa tobeti kaka toseki tosimbani ba tobimi libanda toke tofandi kote moko boye bato bazwa kokanga biso bafoto tokanga bafoto epuis esala coïncidence chemise alata yango nga mpe nalata nga nauta Londres ye aza na Paris le na ye boye mpa bamemi nga ke bon ifale bokutana na mangwao mais ayebisa biso bokutana na ye eva Papi Kanza na Saint-Denis yango moni nayaki le na ye mpe boye bayebisi ke Gadios azoya tomoni na mosika azoya abimi mbango akimi mbango mpe na yo ya mbanga toyambani bana pa ye kuta tombolanga mpena boye pa
ya bania pas to côté na kati papa pikanza to bandoloba to bana saba témoignage biloko ya bana obwakela nganga pe na obwakela ye to bimili banda to kangisa ba photo na jardin papa isili ale ngana siminzela na zongi na nga ah ouais a humilité adai mais le wana ayo ko daye na covid ouais de yango covid ne pesa ki yo pe biloko l'époque to biki ba matanga pe non ça ma pensate ouais. Merci beaucoup, on va aller un peu plus vite parce que tu vas la biso basé belé ba question pas retourner ça no mo mingi awa. Mais au père de quand même ba collègue me belé hein, ba travailler na bango, Janify Monselo nani fait na biso Njili nani Ndweri au père de ba collègue belé. Ya Janify IP ba kizaki yo, papa ya ndenge nini yo. Mwana kufi bon tozomona yema wate azolela te wana peneza kinga te quoi o biso zanangi na poto ezana mutu mususu mona ta musuli kamekweboye ana possibilité te ça comprend tout ça clair au moins ça na possibilité te na tie mutema siko ta musuna ba connaissance na bani ngai de bana kozela non na bako zela te mais na yebi ke to ana linganga moko ezalaka ya ba comédien oyo esalaka question mutu bazwi matanga mona baketi baporte lere bakoya bapossibilité wana basali mpe basimi mpe famille na bango mpe basali matanga mpona bacomédien tu nayebi ke ezalaka mais nga moko mpe lisusu nabengaka nana bapire petit misusu baa mpe na bafondation kuna. Il y a maman Denise, que je salue, maman Denise. À la fondation maman Denise, elle a un petit non, mais il faut que tu NTPC. NTPC. L'air bazo discuter na batteur nanga. Ezaki soki na et pas major. Major Besalidi. Bazo discuter. Oh non, biso matanga fo yakaka na siège na biso. Po Janiaza muta siège. Ah soki na ngwa bimiseki ke non Jania abima na nzonzingi. Ali ba petit ba fâché. Oh là là. Ana bima na nzonzingi te. Jania bima nga kutu lenga zakina Jani est-ce que nzonzinga la comme mon nzonzinga la ezalaka te mon nzonzinga la te kasi sikoyo na tindi batu nanga ngabe na benga mo banche ouais yo na benga elongia kala pasenga numéro pasenga nanyo pesanga elombe bazui téléphone pese elombe neto benga na elombe yaya la yuka yaya mama kama to solo yango tingali na Holanda yo direct na zabwe na omona yo ndiko fandi wana Gabriel afandi pembeni o alandi kuna zizi yemo watali kwa mona olobia solo na otala yo na TV na otala yo na YouTube na TV na otala yo live pa tu bande solo ngabi yaya oyebi to yo ko yeba te mais oza mokolo oza responsable mutu mususu likameke okweya omona na ntango wana aza na eloko te ngai na osenga na yo oza mutu na ngai nayebi ke kuna ta mosusu makambo ebendami ta mosusu makambo ebendami or nayebaki peke makambo ebendami nayebi na montant montant kosolola te pa soki makambo ebendani donc mon frère, pardon, pena bien en ezangate. Pour na minute on a pena fauché na le côté. Abi mais biso maman Denise alobaki mutako kita na koro wana ezaka molai. Oh. Ouais. Cataphone. Au carte téléphone. Lena yo atsiska oloba na carte téléphone. Na boaki on a ça diva. Là on a ta TV. Ça va, non, ok, non, peut-être. Pour gagner l'autre. Na éviter son assané, on a fraudé qu'un avion.
na ya kaka ça na ba relation belé au-delà de la fondation Maman Denise aux Angadiadia au Simba Mboko pendant combien d'années mais leur balobi que moi là c'est comme si va reconnaître yote papa reconnaître ngate bon na fani kaka bon na forcer te na forcer raté nga sala ko ezaka nanga na pesi isimbi mukili c'est bon nga soki kaka o bolingi bo pote pona nga ya natika kapena natiki na forcer te allez merci à tous les amis qui nous suivent à travers le monde vous êtes belé partout donc tu pensais pena bande ko nyonso yo balinga rabiso na Kolwezi maman Fifi Masuka Saini alinga ko pe mingi donc maman Fifi Masuka maman gouverneur maman Elombe maman Fifi wana fina yemta yeko battre proverbe ya moi ça ngamboka te yeko bomango abomiango moi ça ko mutonga nemboka siko ba sale biso poto na biso te wana ya poto na biso oui poto pena ya biso poto na biso voilà mboka wana kaka oui yanga na zone na pena ke ma Fifi donc nazo na salatu ngana yati na ya na mouvement na mouvement c'est pesa bana lo là-bas ma Fifi na kita pena na aéroport wana sika na beta na salle wana petit na ngapi fera auto beta kuna na beta wana na ya salatu mère salatu Maman Fifi Masuka aza gouverneur maza pena ba soldat oyaye bato pena ba simbi Kolwezi dozana ba belonga kala na ye yaye DG Costa Itangu DG Costa Itangu DG Costa très fort alors très fort DG Costa Itangu lelo Kolwezi lo laba ouais en tout cas tembezate mais oui namona ka on a mekile nga limité que na Congo ville rien donc so tinde déjà Costa Itangu tam souvent Fifi Masuka sala yepe na équipe na ye ba ko organiser to kitalola bana venga Dios ngadi Dios mais ouais obligé la légende ouais merci beaucoup DG Costa dans mon cas aux riez mais moi j'ai ce crédit mais crédit au l'examen ka oui na nini M-Pesa vous avez M-Pesa déjà qui vous appréciez bon yo la kini boka fati osanga M-Pesa ozabe biso bati azara sensible erosa yoki donc OK DG Costa Itangu merci beaucoup maman Chati Itangu également madame Maman Chati Itangu je pense que bazuta la biso et présence na lola ba to na katanga et ça va vraiment bien na bande nyonso bazuta la biso kuna alors groupe Chichok Loyenge za rappel na orchestre nango oui izongi to ezalaka bana kala to ekufaka un moment na chango stand by pona liwaya Al Pacino mutu mo surtout sanga ikutanga na ouais surtout ye Al Pacino les gars Al Pacino kofi pour wana hi leader na biso ya chant donc na chepena ngabino ma musique na Chichok Loyenge vandana ifandana théâtral ozoka ndenge nini odekufaka talent wana ndenge nini chob misela biso na Al Pacino ça suba grama solo Al Pacino mwana kasavubu mwana kasavubu petit na biso kasavubu pa basaki na orchestre moko ya ba jeune moko ya mike ba ki pena ba petit pa ya kika leader biso to ya ngana ya kawana na chaka bango poa comme comité un comité na bango na ya otia bango poa ya balar banini balar ko débrouiller mais na zo tia bango kaka ermo petit na parler to solo li kaka ndengwa na papa jour mususu orchestre na bango wana ekufa akomi na promise si kwa zaka ka petit nanga pona laka comité na bango ya orchestre na bango ya matonge d'accord mais lera yena kasavubu na promise azaka petit nanga na komo kende kuna pale kana kene promise aole kana pale pananga après tout solo li après kena e promise sikona promise kuna lera zo leka azozonga kene répétition kene répétition akukanga mapena ba master na ye mususu ba guitariste ba fana kawana ba yaka pa shogo no mona tamusu ba fani le boso parler
je me suis bazoka nzemba Jolo Mubiala. Bazoka nzemba Jolo Mubiala na radio cassette ya Shogun. Papa nga yaki na palais na se reposer na pemi kaka onazoka na batu bazosola na banda ba beta musique. Siko ba petit wana bazolanda nzembo na Jolie cadeau d'amitié. Les bazolanda wana guitare al pazo yemba. OK. Obi ke na soyoka na o rêver obi apongia moi siko ba no rêver ba no lota ozo lota ni tuzo mona batimo bazo yembela ozo lota ti ermona blamu ki na ina pongi na oki bazo continuer ngapi font les rideaux na tala bona fenêtre ba on bazo yemba ba masani bazo beta kita obi ke na bimi pena wana na bendi kiti na fandi obi ke bino des beaux bêta bêta danger pour bêta danger il y a solo président danger au bin yuzo yemba ils a danger mais yemba na nzemba ready ayemba ka pe danger ayemba ka danger au bêta na nzemba président nzemba ngabi koko muya na tikaliaba ba bande ba bandu bêta petu wana yemba mais na on a ready à misite oui, ça m'a pas na yuzo cop. Quand des bamakam nangeza ka étoile. Ouais. Na yuzo cop moko bo photo beta na bana OK. Na émission moko ya Sylvie, c'est-à dire Cobel na RTNC2. D'accord. Ouais. Nga just bino fo ça comédie ngabi problème té. Wana nga na boula comédie té nga na boula musique. Ndimi. Pas basali pe la publicité, jour en week OK. Car Cobel payé Zubiso, on va se répéter car on a kachakar. Pour répéter, nous avons forcé pour la boule, benana banama solo. Tu commina RTNC2. Tu côté. Pas émission bandi. Bana ok, bête, les va vider, bachan, bah bon, va présenter biso tuko chic choc loyenge. Ngadia de ngadios. Les kana côté kabu ngala signaler ba petit boya bukota. Na micro ka aviez vous skiser biso to beta de musique to sa comédie pa alpa bakoti ba yi pa to bandi le to bandi ko beta sebene ya cadeau d'amitié to bina le to bini to kati oui ba misia o que just pena ba oningisa mutu ce qu'on a fait ni kabou presse j'ai le tumba au benga j'ai le tumba j'ai simaro ouais aza kuna aza libanda rena pe quoi pana bimi j'ai tellement pena libanda ya rena pek bimi nake na libanda mwana Claude oyebi ke nga pena na mwana Claude ngabi oui na ebi amasa bien bon bengi opona ebisoli kamo je nini abi o le becho orchestre na yo ngabia na ngina ibisoko moni orchestre na yo soki nani za na idée na yo te komisa ngo ya solo soki za na idée na yo mi komisa penaki usana orchestre de que ça pena orchestre solo oyoki oyebi ngate ngana ngabivie simaro de les orchestre solo comme ça orchestre solo oyoki à partir à lelo oyoki ngabi oui papa OK na banda wana mais si na ba succès tout monde wana to en détail simaro alors kolongwa Al Pacino na Chic Choc Loyenge ezalaki pona nini opesaka kanda omelaka embongo te ça décida kotana ye na nouvelle écriture te voyage kaka comment on appelle ça voyage hein voyage arataka ya biso arata voyage ya biso ya poto d'accord atikala mais pourquoi botika kai élément munene bon et makambele yaki ngate wana fotu nango papi musui pour être directeur de production il y a un voyage mais yo président il y a quand même valeur puis artiste zona ngo comment na lela na beach na lela poto katsa na braza to zaki ne vol na braza to kemiki
na lela na beach po bitumbe bima ça c'est betama oh là là kasi donc c'est le ko bomba te ya ko bata ma pete donc beach mo bima ba ye bien tant akufa ko zakina ki ouais alpa oui na ina ki tant akufa na ina ki beach mo bima ba yebi et puis ba tout ba yebi donc naza ngamoko te po pa na ngamoko eza lokola charge moko boye na regrette trop le nazonga mpe boye batunaka trop namonaka mpe jani mpe na paris abakobeta masolo yango na baémission mwa mpe bayebi lisolo bayebi ndenge alipatikala mais namona moto alobaka claire aza te ah bon oui moto alobaka claire aza te yango moni nga mpe nalinga koloba yango te ti ifo baloba yango bango moko te mais yo moko nde mokolo groupe yo nde fo loba vérité biso ozwi yo moko moto atran bango fo baloba banani groupe eza ya nani yanga alors bango moko fo baloba ti bango moko banani bakolo groupe eza mokolo groupe yo te baresponsable oyo basalaki alpa tikala yo ozalaki na volonté ka alpa kende nga kuti madame na nga azalaki ayi na zeme donc ana passeport na visa matikala mpona raison nini babiye ekoka te or babiye ezalaka babiye ekoka te mais oui elaka flou mais biloko ezalaki yo moto yanga na olobaki faut otira directeur de production nga na koloba mpe na te directeur de production. Alors, merci beaucoup, Lelo. Non, c'est la fierté quand même. On a vu de loin, on est vala, Shogum, Lelo, il y a Kalabaye, tout ça, en tout cas, pas de Bélo Bimissi, dans le groupe. La fierté, on a eu Lelo, tant que la Rabango, bazo évoluer. Presque bango tout. C'est pas la troule, Natala, mon abamba, le sombo, vie de loin, surtout vie de loin. Ouais. Bah le summum de Bini, ça a été, la summum un collègue. Un collègue, abîmé la vie. Na chic choc le ingeti. Na banda avant. Hein? Abanda na minzoto. Minzoto. Na minzoto arima mbali. Obi ma chic choc le ingeti ba ebi mbalo sombo. Ba benga mama mbalo sombo. Ouais. Minzoto ake. Ah oui. Moi mbali. Ouais. Bonganda. Bonganda. Mais un pareil émission on a Paris, elle est là même na plateau parce que yo vient na yo nga la téléphone té. À mon avis bizarre. C'est comme si il y a quelque chose où ils en ont monté ma bomba ya yebaka té. Est-ce que vous avez besoin de l'eau? C'est la même émission où il y a les gars qui. Mais tout ça qui na Paris. Ah voilà, na talent. OK. Na talent après cause c'est l'émission na talent et puis na bengakai. D'accord. Na bengakai. Ayebi so kuta na eka tuna ma yo Olanda ki vie aloba na biso bengaki yo na bengaki na bengi ka zlobi azosonga lobby na pesa nga numéro na yo pesa nga pe numéro moi sina. D'accord. Et je crois que yo maloba na na plateau dans maloba na émission. Je crois que te na mona ki en kanetika moi ingratitude. Comment ça? Te parce que tout cela bien. Ah bon? Oui. Quand les dans le baguette bongo na regretté qu'il y a trop avant yango aya koloba bloc wana ayebi lo mo bo na tindi la kai cadeau mo na tindi la kai na pensa pas master na ye Silvio et puis master nango mona inga na coin abakole kana car bibi na tali boy na comprendre na zongi pena boy mo ba sere ba hiver wana donc moi ba flou wana na zongi na tali oh Silvio ndeni na bien viens dani bien pas Kitty abalu kibu ngana okende na osaba démarche pour na okende kin okende kin alobi na ngai Sylvia alobi na ngai tindela mutu na yo atelo moko te po ya ko telemela nga kuna akolela ngabidani o mama na angabia toko mana pale toko mbe mama pembe na pale na toko na koti pa na zula goti koti Melay na tuna ipo zwaki on na zwaki on passivio kitoko sili na mona ka ba mbule landibo oh viens
alinga koyambanga te alinga koyambanga te mokili mobimba nazoyoka poto nyonso nabi nazwi telefone allo nabengai na petit njibu petit moko artiste ya Londres ya pembe bwa moluba njibu de Nazareth nabengai allo petit njibu tellement njibu wana yambaka biso selo ba 96 wana na bambalo somo biso tu amba biso fanatique shok loyenge abifie il faut benga kaka mutu na yo wana za petit na yo tala boye ngabi il n'y a rien wana to lobi na yo wana babobar wana beti wana lukuta il n'y a rien oh te vie moni wana za mutu wa tala kabino boza batu na ngai boy ngabi te rien yo za crédit wana on a na crédit on a numéro na benga abengi palo allo ngablo na kutu na vie na ligne wa boy vie ngabi na bano benga isiko na kombo na ya kosaka na bomwana allo foyo oh mbalo sombo vie abano seka na ye atali njibu ngabi njibu ça va oh ça va et le bas JB attention ça va c'est bon ngabi na meza plaisir ko yeba ke climat za bien makambo za bien bo tout monde na tout monde na podium vraiment na plaisir makasi ya kosakana te ye mo va na plaisir makasi Je suis Pédicessé Amine, responsable de la structure AEK AFI. Donc je vais vous parler de la structure que Eddy a mis sur pied. Une structure qui est composée des infirmiers indépendants œuvrant à domicile comme en maison de repos et dans de centres spécialisés et dans de centres de prélèvement. Et nous œuvrons plus dans les secteurs de spa, Verviers, alentour, jusque, disons, Grand Chat, Tirchat, pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples, qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile. Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos, avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Très bien, on va bien sûr prendre le dernier virage de cette émission avec l'artiste Ngalé Dangadios qui est venu bien sûr nous voir aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir pour nous de lui avoir sur ce plateau bien sûr. Mesdames et messieurs, merci à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, Claire spécial à toi, à mon maman. Merci également à Luc Koula, KLP Distribution, sans oublier celui qu'on appelle Diesola, London City. Merci beaucoup pour tout mon frère. Et puis Narobo Sanate, maman, bien sûr... Maman Lisa Loboko depuis les USA, Claude spécial à toi et les grands producteurs Mémoire Boudimbu, tous les amis qui nous aiment et qui nous soutiennent, merci à vous. Miguel Dangote, Mokondi Amboka, chef de l'État, merci également à Trésor Ngiangu, Trésor Kutuka, Salon d'Amilia, merci à toi. Et puis, Narobo Sanate, Papi Ngimbi depuis Portland, Maine, merci beaucoup en tout cas. Nabande Goto Badingarabiso, Chichok Loyenge Lelo. Oui. Il y a des groupes théâtrales, ils ont continué à fonctionner. On a les autres dirigeants. Elungiakala. Elungiakala. Ouais. Elungiakala. Elungiakala. Ayawa. Les gars, si vous avez un vendeur. Il n'a pas bien ma banga. Nana question me fait tout nos venga juste azawa. Ouais. Lelo départ comme chef, ça fait combien de temps? Vous en avez idée? 3 ans. 3 ans. D'accord. 3 ans. Si je le regarde, tout le monde a date d'anniversaire. Que non,
Tu célébrer date d'anniversaire à Chicho Loyenge. Comment c'est Bamboula Boni déjà? Ouais, en tout cas, tu célébres comme pénalité pour Ngamo personnellement Nazaraka Wate. Mais le gars, c'est bon, à Kaneke Nazarawa. Comment on zonga? Navanda, Nazalao. Tu as un moment pénalité, na yépe pour na Bamakamouana tout. Na moi qui faut anniversaire, Zalaka, tout. Vous en avez combien d'années déjà? Et où m'est-ce que combien d'années chez Chicho Loyenge? Ah! Depuis novembre 87. Hein. Ouf! Ah, ouais. Et ben, on a choc Minsoto. Et comme un choc. De quoi est-ce que tu es fier pour le groupe pour la Chicho Loyenge? Depuis l'existence dans notre île, ni rendaka fier dans mon salon au na groupe. Baptiste Wadima. De Bakongo wana. Sinon mon avis de voir na sepelaka. Ngamoko. Moto oto tanga komba. Maleso. Le na mona kai. Ngana zana nga stand by na miki. Mina omona yena ba théâtre na bani. Nicole Bakata. Nicole Bakata. So na omona yena o sepela. Moyombe gauche. Moyombe gauche. Na o sepela. Maviokele. Ok. Non, c'est pas là. Non, mon ambulance. Non, c'est pas là. Non, mon non, c'est pas là. Donc, c'est ça quoi. Nous, non, c'est pas là trop. Non, non, mon appel là qui est dans le boulot. Mais le sujet a pas fait un besoin dans un groupe. Est-ce que Rolling a dirigé? Obligé. Oh. Obligé. Vous c'est là. Oh. Il est papa. Où est-ce papa? Ce papa lobby est calibon. Pour hier. Fimoko a joué par Nabiso. À Kena Paris. A Obenga Mozito. Son Excellence. D'accord. A Obenga Mozito. Oncle. Mimi. Tobenga Igutu Mimi. Tobenga Igutu Mimi Mozito. Ok, d'accord. Mimi a bengi na carte, na carte zozoma tout fil zozoma. Pas alors presse. Mimi nan. Oh Mimi Mozito. Oh Mimi ndeni après on va sanga yo ki pa ngate ngabi. Oh na ki po nene. Oh ki pa bana nyoso tout muno tanga baba émission muno zotanga ba koma batu nga ki pa ngate. Ngabi oh. Bakuta olinga nena benga yo pour na féliciter te. Oncle Zongi Moussala. Ah oui, mais Ngana Zaraka, Mouzitou te, Atani Kongo na ye Konga, Konga. Ngana Konga, Mouzitou, ministre Azan Noko Nanga. Nabia, oui, ça va. Ndengeni yo, ça va, na longwana Olea, na koma na reine. D'accord. Ngabo mwana ka Sami, autres zakana vie Sami. Oh, ça va. Oh, na sepele ke tout na moni chic choc, na moni pena siko we zongi pena normal. Ngabe ok. To wana solo abani. Na zo ki limelo no pas chef tonton. Tonton yi. D'accord. Na yo ki pena Mimi. Na France. A komane mikiliste. Depuis azam mukolo na ye. Po o azam mwana muke. A beni chef tonton. Na mona monia ok. Respect, Ali. Respect, Ali. Donc, il faut parfum de bon honneur pour s'appeler Cabo. Qui veut dire, à ça considérer. On a déjà. Ok, bien. Très bien. Ok, bien. Très bien. Voilà. Donc, Fabrice Moubiala, grand coiffeur en Liège. Fabrice Moubiala. Le grand coiffeur de Liège. Le grand coiffeur. Il y a Apo Firenze. Le ministre Patrick Mouyaya. Azotala yo. Abizo qui n'est bien jusqu'à présent. Ah bon? Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya. Mais le lobby n'a là qui va dans la réception. Ambagote? Tu comptes quitter. Pour elle qui. Moi, fait, moi, honnêtement, remise et reprise. Il y a remise et reprise, il y a gouvernement. Donc, il y a qui m'a empêché. Rachid Kanyama. Rachid Kanyama, Azana Lubumbashi. Ok. Ami Dali fils.
Oui, Amida. Le fils. Na Papa Love. Papi Mbenga, Papa Love. Papi Mbenga. Akima kinga na concert. Oh, na kebenda larbo ye banda kenda. Oh, cash point ezo sala te, eza na raison te. Oh, kende bien moro. Ya solo. Ozo kende kitoko makasi. Yo ka malera bato. Jamais. Papi bongo bazotala yo. Ah, papi bongo yepta machela na plana ya ville na boulevard. OK. En tout cas, mbeli libotonkoi. Ah, libotonkoi. Azotala yo. Kasi libotonkoi ne koloma solo. Sola likambo. Koloma solo. Azoka mbeli. Maître Maïpala. Maïpai. Ah, Maître Maïpai. Na Londres. Maître Maïpai. Maïpai. Et puis les types qui toko na Londres. Ah, les types qui toko, ouais, na Londres. Wana mutu na ngai. Olivier Kabango. Olivier Kabango. Il est pas ça na nino na Liège. Ouais. Bato wana tunga na hivi ba. Patrick Jamba na Lubumbashi. Ouais. Azotala yo et puis Patrick Baraka na Lubumbashi. Ah, Patrick Baraka, Nyota Loja. Ah oui, bien sûr, mutu na ngai. Ah ouais. Il est le patron frère Patrick Baraka. Patrick Baraka. Fiston Boboli. Ah, Boboli. Toujours le Bumbashi. Ouais. Parce que belé. C'est belé. Donc Baolanda. Baolanda. Ah, kitoko. Non. Ok. Alors, merci beaucoup, Nyakala. C'est un plaisir que diriger groupe. C'est la star belé dans le théâtre populaire en Bokanabiso. Et surtout qu'ils ont un groupe créé par lui-même, Gadios. Ils ont blagué que dirigeant tout ça dans le mais il est déjà abandonné à start. Pour la popularité. Popularité déjà comme une si, mais ah ouais. Moni, moi je suis venu à papa, il faut copier à papa. Nous avons un président là. Soit le balikam na zo ata yoki. Soit bibo été na yoki. Soit al bibo été ya moni eloko esali tele. Yo pe sous foi ça na c'était Nike. Yo yaka chic choc na âge. Na chic choc na âge 12 ans. Wow. Tilelo. Na chic choc le ngena botité, elwa mto otinda kwa divergete, ba ko diverger na ka chic choc le ngena. To ba moya mouvement moko so na vana papa boy. Ba te beba mona mo. Na na c'est ma casse. Et puis na ngalo sa icône. Mona betri sola mo butu ah. Mais tata na mata to ko tana mo butu été. Ando tana mo butu na télévision. Parce que image wana siko ya yi. Nazo munde mona mo butu. Bon président na biso na mboka na biso we daka ba tumisatu. Ezaka Mbutu akei, totika na Fachi Beton, na moto complète ngade yangaliosi. Asa moto oyo mboka indimelaka. Parce que soki alobi likambo, etika la pe yokanaka. Très bien. Tant wazo pesa na confiance ya ko diriger mouvement, eza blague, eza ke d'une façon ki ngane na vandi boy, et ko komisa moto makasi te mais et puis ça na sens ya kozaka responsable ya koyoka koloba moke deva papa mais koyoka ebeli. So par bi boy, o vie après na da boy. Alors, soit vous dites que moi, je suis petit, je suis petit, je suis petit, soit je suis petit. Il y a un moment où je suis confiance dans le mouvement. Je rappelle sa confiance dans le tout ça. Franchement, tout ça, je suis qui, je suis Bacholier mingi en absence na yo mais promesse au papa promettant na koloba moteza kanga na papa ya momoni ba papa théâtre les obotama ils ont akala toujours na chicho klenge bazoye batele pourquoi nous avons un mouvement nous avons un mouvement le pourquoi parce que auto sona papa na vandi boy mukili yebite ada prêtre na boy na teva kuta avec comment ngate akobi mfele ki chef na ngate tango zo confirmer avec atawa firenze ba yeba mère vala oh banani ba ye vala bien le chef alors bien bazala kaka mais na pesa respect na bango parce que ba bandi mouvement oyo tamonga azali na mapali faut pesa confiance et puis nous allons aller bon. Merci beaucoup à toi El Nyakala, courage. Ouais, merci. Faïla Sabid, Afrique du Sud. Faïla, Omonia, Oyokia, Ozoyoka, l'émission c'est quoi ya frère? Faïla Sabiti. Sabiti. Il y a ceux qui pour ça un numéro ya président oui, vas-y. Babenga na plus de 43 89 62 63 503
plus 243 89 62 63 503 ou bien soit bien un numéro na ya mikili on a un numéro leader to ko lo na télévision te ko la ngaza na papa pembeni so mutinyo so pour ça soit na yo oya na ko lobate ba o yibanga mokoto et puis na na suka na tozana matanga ni papa to lo bazizi to kuna zizi ba to za pour soutenir biso balanda biso tozawana. Contact numéro Kawana. Oui, plus 243 89 62 63 503. Merci papa, merci Félix. Merci beaucoup ton numéro chef Elungakala et courage pour nous ça ils entendaient bien partout à travers le monde Bazolanda-Bisso. Merci au DG Didi Levis Lunga, merci à toi Adonis Poporo, merci à toi, merci également à celui qu'on appelle bien sûr Blanchard Konapungu et tous les staffs bien sûr, tous ensemble. Alors, pour tous ces Nabisso, président Massoumou de Brendé. Oui. A célébré 75 ans d'âge, tu fais en calamité, 50 ans de carrière. Est-ce que vous avez un mot à dire pour l'icône de théâtre Massoumou de Brendé? Oui, oui, à mériter, à mériter. On a bien en aïe. L'erga na zoya ba ndena lovaki wa monzo nzingi ba pero na la rate ngana zoya kan nzingi na groupe salon na le seul artiste ya libanda a joué dans groupe salon na le seul je crois na Ngalfar ah tu peux se beauté voilà Ngalfar il y a eu un dans Ngalfar mais en tout cas vie Massoumou va mériter pour na sepela trop na mona ravier wana pour si lelo aza toujours oui azaka bon sala kaka bon pour théâtre ça on peut bongo moto soka sokola ezobaka ma comédie zoya théâtre le quoi balité bali moto soko koli kaka mona 39 ans boy 30 ans boy balesili 30 ans pamba balesili. Or, théâtre, 30 ans, Zanan. Zanan. Il faut qu'on ait 70 au monde aux applications. Aux jouer. Très bien. Ouais. Tu peux essayer courage et puis félicitations. Et comme il a juste un jour à prestation, na lemba, na événement, on a eu les poteaux. Donc, c'est le 9. Dans mon appui, petit moussou, Bayaki, Wana, Balati, Fiji à vie. Na mwana ki na bona cheke mo coming pona libandi libandi na ye ne place na cheke pona ka c'est Massoumou oboche na tolo wana oh vie tu witi kuna tolo ba ke photo yawa le resili ka mba tolo photo ya mbangu to a rota la vie mokere bien OK merci ba koti pe to kota na ba petit yango to fana na bango après to koti na kati ti batali pe spectacle pe ba sepeli tu remarques que na biso na attaquer pe na manifestation na vie Massoumou ma avozonga ba okutana ka osala obligé to okutana obligé. Merci beaucoup tout le monde qui est na suka mais tu vois quand même na section sociale na mboko yo kubanda Zaïre c'est comme na RDC boye est-ce que théâtre footing a déjà financièrement n'a pas bien matériel bien matériel peut nous compter penaté pour bien matériel sur début bien matériel que tu peux na ba véhicule mais ba véhicule peut kufaka ouais mapango non non comment non il faut titer ah bon mapango il faut titer yum dokutana mobutu la publicité no mona publicité longina ba Fiji partout na bantu ki bana mikena banzela ba pano nyoso ngadia mais je te dis vrai mapango pena il faut titer. Bon, ma camus est calme de foutu. Ma pas on peut rien. Il faut tout faire nini. Ma camus est calme quand il vit netike aux autres tambola aux autres ba miki aux zonga ba marque na yo OK fan na poto. Donc c'est ça quoi aux anabana. Tu vois ba ngara kin awa. Ngara za lupango de. Non. Sérieux? Ouais. Non. C'est le chef de l'État Otalaoyo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Papa ya bana Congolais. Je dis vrai. Je dis vrai, non. Non. Ah ouais. Et un volontaire maté, mais non. Ils ont regret? Si.
Si. Na musalo sali na bano bimisi. Oui. Na ba fort au fond. Oui. Regret na regret nango. Et là on est sali ngada somba lupango te. Ezaki mbongo ndozo ezaki muke to moyen ko somba lupango. Qu'est-ce qui a fait que somba te? Makameze belé. Et ça makamsu moyen ko lupango ezate mais est-il que rien. Mais nazwaka. Moswaka mbongo. Te nazwaka pe neti ba terrain nazalaka nango banini. Esuka ndenge nini? Ça sauté. Mais est-il que rien. Très bien. Rien. Je pense que l'autorité Balanda Bisso, ils ont choqué Bango, sincèrement. Oui. Parce que aux icônes. Ouais. Aux icônes, aux légendes. Ouais. Aux sali Musabi. T'es aux oies. Nous avons dit que ça allait bien. Nous avons sans problème et que ça a mis au plaisir. Tout le monde qui a besoin de soukanayo, mais crime on a joué kaboye solo alikambo. Ezanine. Solo alikambo. Solo alikambo. Eza na ka créer eza kaka lokola kaka. Neti mutumo azo ya ko menace. Azo ya ko luka va problème de bazala kam. Mutumo azo ya na makamo bozo mo afene. O problème neto lo bango. O problème mais siko na mukuseka to mo katake. O eza solo alikambo. Mais o lingi no ngote. E ko mapena nzembo. Ouais, ko bima po eza elobeli ya master nanga. Otola na Londres. D'accord. Master nanga Adzoka Mbeli libota nkoi. OK. Adzoka Mbeli ezelobeli na ye asolola ka bongo soka linga so. Do so beta masolo akolobaka makamoko ya Solalikam. Donc affaire nyos tout pa na ye monaka Solalikam. De yango no moni siko nga pe na zwango. Nena ye awa e sala yi keto beta concert na zwango na tiango siko na kati concert. OK. Pas esimbi pe. Donc les simbi abo toujours talela. To talela kaka. Solalikam ngo pe sa pena solo. Bukalate ezo pe sa solo. Karaté. Solalikam zoya. Zoya. Ah ouais. Pour na sala kiango pe théâtre. Ah bon? Théâtre na ngo ali yango to travailler déjà. Ouais, to répéter ngo. Après bon, to sala pe nini. Donc ça œuvre moko fe na mutapesi ngo master nga Adzoka Mbeli. Liboton koy. Pesi ngo pena ke Solalikam. Mais quand la mingi peut être ma part Robinho, mission na biso awa zo misa. Te. Asa. Bimisa ngo pa. Yaïd. Solalikam. Ah te. Ah qui pana biso awa to. Biso to beti amwa. To beti amwa. Solalikam. To beti te te Solalikam. Biso beti amwa awa na festival là. Si ozo mona batu bazolobela ngo boye za po ebimi na festival. Mais ya na studio asande natika. Ah abeta. Abeta nga obeta. Yo tikate. Abeta nga obeta. Merci beaucoup Benga Nga obeta. Onga Dios. Mais batu aloba kosila na yoti. Ah. Ba bebe banyoka. C'est vrai que utikala ka chien méchant ba koma lupango mbona kati ala kasute. Donc sikoyo na ye na sengbino ka vous faites 100 jours. 100 jours kaka. 100 jours. Oh sani. 100 jours. Non fandia wat. Fandia 100 jours. Ba projet sur les années ngosala. On te 100 jours moto le oya moni pena ke na vida aleka awa ngaleka awa. 100 jours. 100 jours kaka. 100 jours. 100 jours, ça, 3 mois. 3 mois. Vengados, merci. Tu as commencé à émission. Merci, Nathan. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Ok. Caméra, mais, oui? Nangana beta, ma banga nangai. Ma banga est où qui déjà? Te batu nanga London. Ok. Ma bayi, Cubano. Ya yo ngwana. Tanya la perle. Yope yangwana Charles Mbungo contre Mbungo. Ouais. Ya yope yangwana. Caro de Monaco. Restaurant Gandambanda. Ya yo yangwana Petit nanga Chesco. Na Kinga Kat. Tom Police.
petit nanga bisarbiti, petit nanga bisarbiti. Ah, tabazo. Ya yo yangwana. Noa kotika te. Noa kotika te. Tabazo. Kotika te. Petit nanga sunani, nani. Petit nanga belé. Nani. Petite sœur nanga moko propre. Mwana Tsuka. Emily. Na Maria, na mobali na yo. Aimez-vous sa peine. Voilà. Ya bino yangwana penade. On a sepeli ya trop. Ndenge na pesi bino ka bambote. Ke eratite. Bo jujui. Bo kabulango bien. Ti na la belle. Restaurant la belle. Nakacha West Green Road. Restaurant la belle. Ya Dadino. Ouais, la pesi mo. King Richard. Et King to King. King to King. Na coin. King to King. Na West Green Road. Na Kota Mikuli. King to King. Shop à danger. Ils ont été forme à danger. Et puis ils ont été 24 heures. De Sango Kangama. Ils ont été 24 heures. Na minuit. Ils ont été comme à 3 formes. 3 chaussures. Abimi. Ils allaient tout dans West Green et commis. Pas King Richard. Merci. Merci beaucoup. Vengadios, plaisir à toi. Merci à Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Merci beaucoup à toi. Il a dit, il a fait. Merci également. Merci pour la première dame de Lausanne. Et papa Bisogo Bedisha, parents à Ridge. On dit Loua un enfant pas comme les autres. Natike lo caméra oyo, ba Congolais bataille à travers le monde. Ouais. Ba autorité mboka. Est-ce qu'il y a un message que ça va vous autorité mboka elo kana ngina loba pena na moni neti civique comme makasi nde na mo remarquer ina kina civique comme makasi ya on a lobi pena na autorité ya mboka est-ce que beaucoup sont sa cour à civisme té na ministère ya enseignement cour à civisme et banda pena na école maternelle. Depuis ce temps, tangela ngokala civisme zonga au moins na mama mitu ya bato et ko zonga moi normal cours civisme et zonga pena na niveau enseignement pour bato mitu et zonga pena normal cours civisme kaka civisme et zonga et puis la cour de base ce qu'on échoué nango au double chic au échoué au double chic civisme. Et l'on a la seigneur. Les fanatiques, na batalio. Na ma fanatique, au bana qui n'a pas fait 100 jours. Au bana qui n'a pas fait 100 jours. Au bana monde entier, na pour na se percevoir nous voyons ka sikoyo théâtre moko o boye baka ke soki Sarajevo o soi-disant pour mona ke il y a des bases il y a masolo ya suka Sarajevo te muso ya ali bozela sikoyo sola likambo. Soit les Cambos. Na équipe kana non. Soit les Cambos. Très bien. Merci. Lelo, vraiment c'était un réel plaisir pour Nabiso Koyamba Vengadios na plateau Nabiso Lelo. Terrain Penongoyebo, c'est vrai que Marambozoya soit les Cambozoya. Même bon comment il y a fils, non ça il y a patron de tous les comédiens, comment il y a phénomène et Sobé, comment il y a Sila Bissalou, il y a Belvi Kandi. Oui. Terrain comme miné hein. Ah on est ozongi befou ba que Teresa vidité hein. Ya miné na na bato matangi bakombo te bango basi bavandisi babase sur tous les plans ngale na yaka nakutaka pe babase nakutaka babase après nakomaka base bon nakoma base. Merci. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission avec Ngenga Dios. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Si vous l'avez médité, merci donc au Cordon Merveille Mampouya. Merci à lui. Merci également. Merci également à Erji Oulabila, Obed Toko. Merci aussi à celui qu'on appelle Obed Toko et tous les amis, bien sûr, qui soutiennent Africa Info. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir Mutant et Ratakate,
venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. La bonne nouvelle, c'est Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, Lingo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone +243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.